Bandeko balandi émission Bongwana mbote na bino pe boye malamu na émission na bino ya mokolo ya lelo bave les meilleurs na bino nyonso po ete zalimbala ya liboso na mbula ya sika to kutana na numéro 1 ya émission Bongwana eza premier numéro esengeli koyeba ete mbula 2022 et kozala année moko meilleur bino nyonso pa ibovandi et pa ibozomi ya kolanda biso to tombeli bino ba meilleur vœu na mabota na bino nyonso nzinga pona mokolo ya lelo to koyamba pona bino mwana mboka Eli Kapani Kanimbu de lutte oyo azali bongo président ya Front de Libération Nationale du Congo FLNC na mokuse pe président ya opposition transitoire au TAP en sigle elongo na ye to kosola matali parti FLNC opposition transitoire pe to kozanga te kolobela matali actualité politique to yebi ete mikolo mboka ezali mwana koninga na moke to kozanga te kolobela likambo mosusu oye kamusi biso wana eza vraiment secret po ete tomoni FLNC turo bandimi penza ko simba masolo nyonso ya mboka na maboko sans plus tarder tokei kopesa mopaya na biso ya mokolo ya lelo mbote mingi pe bokozwa biyano ya makasi vraiment pe biyano oyo bino bolingaka bozala toujours branché na canal Kin Télévision mbote na yo papa mbote mama journaliste mbote to yambio na esengo na émission ya Bongwana ya mokolo ya lelo ezali émission ya yambo na sanza 2022 na mbula 2022 pardon to bandi émission na moto monene oyo bato ebele balukaka bakozwa ye wapi finalement pona nini se réserva bafanda kuna makambo ya mboka oyo ezo intéressé to ezo intéressé te bokozwa biyano nyonso na émission ya mokolo ya lelo yambo ya kota penza na bozindo ya masolo ya mokolo ya lelo parti FLNC ezali kotambola lolenge boni. Merci maman, parti FLNC ezali vraiment kotambola malamu na esengo nyonso ndenge parti ekokisi déjà 64e anniversaire et depuis botamaki na mboka ya Congo ezali vraiment na esengo makasi bana nyonso partout na Congo bamboka bapaya ba nyonso bazali na bomoko na esengo makasi. Lelo tokomi le 18 janvier 2021 eleki ezalaki pe na makambo nango ya malamu na ya mabe tomoni pandémie ya COVID-19 eningisaki penza bato epesaki lenteur na makambo mingi ekomaki esengeli ko respecter ba geste barrière kino lelo tozali ko vivre na yango ba geste barrière ezali respecter makambo nyonso mais na mbula 2021 soki bokoki ko dresser le biso bilan ya parti FLNC nini obosalaki etambolaki ndenge nini ba activité na nyonso wana bilan nini dressé pour la partie FLNC en 2021. Merci maman. Na kanisi que bilan ya FLNC ezalaki malam. Pourquoi? Parce que FLNC boyebi déjà pour nani na lobby malam. Depuis FLNC atika kimboka RDC na époque 1965 ko kende na exil ko zonga nango ezonga na deux phases. Yalboso ezongi na kati ya AFDEL. Yami bale ezongi si population nyonso batikalaki na mboka wana Angola ba rejoindre déjà mboka ya bakoko. Yami bale ezali ndenge ezalaki déjà parti politico-militaire to bundaki kotika rang militaire na selon ba constitution ya mboka. Et kozonga na politique civile. Après la politique civile, parti ezali na système oyo komema bana mboka na modèle nango ya gouvernance. Et à partir esambelaka nzambe. Alors, yango nyonso tozana esengo ya 2021 kobanda 2020 à 2021 parti ekokisi mikanda nyonso oyo etali ko respect ya mboka. Parti ESAS depuis 2011 ils ont déjà reconnu officiellement parti politico-civil. Militaire basé déjà dans l'État congolais. Parti ayé en 2020 sali effort 2021
va reconnaître le système politique dans l'État, va reconnaître Kosambela. Le parti semble à Kaponanini, une idéologie et un système et un État indépendant, ils sont obligatoires Kosambela, la politique ensemble. Et à partir de déposer qui première politique na Congo, au Banambor Basangana qui bangon nyos de 1990 pour y avoir la conférence nationale souveraine, afin que bâtir déjà une nouvelle formule de gouvernance et mingi côté déjà nouvelle constitution en boucle. Alors to finaliser qui misale wana moment où toujours loba tozana esen parce que na mission intérieure c'est qui recevable. Maintenant la Cour constitutionnelle est allée reconnue officiellement na accusé de réception avec suivi régulier. Alors, moment où toujours là-bas, en 2022, on a déjà que Cour constitutionnelle, présidence de la République, ministère de l'Intérieur, bangonyo so ba pesa ya no po ba na mboka nyonso ya Congo bazalana kimia. Yango na pesa ki déjà que bilan FLNC 2020-2021 et tamboli malam nango ya Tanzanie. Et tamboli malam nango ya Tanzanie, opposition transitoire. Bozali wa pipo to monaki mikolo elekaka bo salaka conférence ba travaux ya clôture quand bo continuer qui conférence nationale souveraine pe bo clôturer qui yango ba décision bimaki na kati wana ba résolution mingi bimaki na kati oyo na kati ya ba résolution wana si je ne me trompe pas bo bimisa ki statut VIP ya chef de l'État oyo akotika ebonga oyo to moni lelo mwana mboka Joseph Kabila Kabange azali ko jouir na statut wana oyo bimaki awa na kati ya ba résolution ya conférence nationale souveraine to ko yeba opposition transitoire na mokolo ya lelo na mo ya lelo ezali ko se situer wapi. Oui, opposition transitoire to bengi au tap la kanisi déjà est botamine makasi encore reconnaître massivement badérant encore pour les Canadiens tous à Kala et voyez très bien que angonde sungi biso koko tambisa misala ti na cour constitutionnelle de tozoloba pour reconnaître déjà misalo to salaki ya ko silisa conférence nationale au bana Congo ba welilaki ba kofilaki les lois à travers ya OTAP opposition transitoire et commissaire qui niveau ya au commissaire déjà que au conseil national pour la transition au de l'eau toujours elle déjà que toza déjà na requête au babengi air constant 1096 banjouzi ya cour constitutionnelle va vendre les yango déjà pour ya koyeba c'est notre cela qui selon le ministère de l'Intérieur dans la présidence de la République. Donc bana ya Congo bazala motema ya kokita misala wana ba résolution wana eko tia mapenza na misala na mikolo mingi te awa ya solo koto to zalaki le 21 décembre 2021 de to sukisaki première partie na cour constitutionnelle na ministère intérieur. Alors, en 2022, to bandaki vendredi passé, de to bandi déjà encore ko renouveler situation etikalaki na kanske na bolinga Tanzambe d'ici pe bazuzi bazo vanda po bazwa solution ya suka. Na bao batuna ka mingi mituna wana ezonga ka mingi so ito sali émission awa na Joli Site bato mingi ba mituna ka pourquoi FLNC bandima kovanda bovandi lokola boza à l'écart ya politique on dirait bozo tala makambo na mosika boza na ligne de conduite na bino boza na angle na bino ya politique au bozwa on dirait bolingaka ko sa société na ba masanga misusu ya politique ya ekolo Congo te bomoni FLNC ezali parti ya kala ou bien bobo sanga na bato isengeli bozala idéologie moko te bongo nane te mama tolobi ke FLNC ezali parti ya kala ya liboso na banko na MNC kozala na terrain ya politique ya libération ya mboka mais
ezalaka na système nango. Par exemple biso ndenge bouti koloba tozali na école normale ya bana kobanda maternelle jusqu'en 6e des humanitaires. Après tozali na misala ebele, tozali na ba mécanicien, tozali na ba maçon, tozali na ba électricien, tozali na ba plombier, tozali na ba chauffeur, tozali na bibwele. Et en même temps tozali na école ya monene oya mondial oyo babengi école ya système maîtresse indépendant. Ezali école moko ezoforme bacadre du monde entier. Et alors soki tozalaki déjà kokangama na kati ya ville kona soit na Limete soit na Gombe oyo nyonso tozali nango tolinga kotia yango wapi. Parce que biso tozali na parti moko oyo tozali nde bakolege mosusu azika studio moke boye achi pano ya photo na ye liboso ekomi siège national. Eza différent na biso. Parce que biso nyonso tozali nango. Tala par exemple na uti koloba okoki kotala déjà okoki kovisite okomona bangombe, okomona déjà bangulu, bantaba, basoso, bameme, nyonso wana eza ya parti. Ok, déjà na plateau de Bateke okokuta déjà kuna bilanga eza déjà wana. Okomona déjà ba camion, ba Scania, ba Mercedes, banini ya parti. Okuta déjà ba bana bazotanga ba classe, bazozwa ba diplôme na parti. Okozwa déjà école ya ba vieillard, ya 3e âge. Et bazokende kozwa diplôme d'état na côté ko. Mais ce que surtout quand na studio na balabala kuna triomphal. To quand na studio boyo nyoto ko tiango wap. Et en même temps tozwa ka ba visiter o ba utaka mosika. Bayepo ya kotanga, bayepo ya kotala neutralisme indépendant, système politique ezali accrédité, ils déjà reconnu officiellement après capitalisme communiste socialiste. C'est pourquoi au monde déjà que tozi à l'écart, ce n'est pas que toboy baninga. Tozi à l'écart pour notre administration tozanango eza différent na baninga. Donc ici quand on a président Kapin en tout cas te féliciter au makasi pour tant to komaka to mona kabiso moko na miso ete FLNTza non seulement parti politique ils ont formé politiquement mais ils ont la kisabato misala to moni awa motonyo so motako ko bima ape aki a postulé une entreprise moko ba rejoindre facilement pour ezana école oyo non seulement bazo formé na politique mais bazo la kisope misala bazo tangisa okela sikola kiso misala ya maboko po ozala lobby utile à la société. En tout cas côté wana coup de chapeau na Bino et surtout Nayo, président national. Tout le Belali Kambomoke, le 16 na le 17, tozala yezaki bon ba jour férié, ba jour oyo tobanda ki ko commémorer na lingala ko kundola kufa ya ba héros na biso mibale musée Laurent Désiré Kabila. Le 16 janvier, Patrice Emery Lumumba, oyo na nzela na ye, ekolo Congo ezwa lipanda le 17. Impression na yo to pe souvenir nini ya malamu zanango na batomi bale wana oyo batombola penza kita ekolo Congo démocratique. Merci maman. Nakanisi ke bango mibale. Nakeko bandana ya liboso papa na biso Emery Patrice Lumumba. Ezali ba papa oyo biso bana to jankadraki na mouvement dans l'ensemble sika bango bazalaki ba chef biso tozaki ba pionnier de la révolution d'indépendance tawana et toyebi très bien misala basalaki. Mais quant à Laurent Désiré Kabila azalaki collègue na ngai direct. Tozalaki dans l'ensemble, tu vivras qui tozalaki partager ensemble ma point de vue politique comme biloko na biso ya kolia dans l'ensemble. Alors toyaki tosalaki ensemble masala. Mais ezali souffrance na motema comment déjà que bango nyonso bakendaki trop jeune. Par exemple papa na biso Patrice Lumumba à l'âge de 36 ans. Alors, Laurent Désiré Kabila, qui a l'âge de 54 ans.
Alors, ezali mawa, mais seulement que tout ce qu'on metuna bango nyos oya kenda kazaki premier ministre. Tout ça qui les sous likamna ba Belgique. Na oya ke en tant que président de la République. Tout ça qui les sous na problème ya Mobutu te. Nous avons na pouvoir. Mais bango nyos ba ke na Masasi. Bomana Masasi. Nana bomaki bango na problème nini. Par exemple, oya uti ko kufila na ndako. Na ndako na ye au na palais des marbres. Na 4 ya centre-ville. Akufi na ndako. Babomi Masasi na ba soda. Il fallait déjà toyer ba cour constitutionnelle, cour de cassation, koyeba na haute cour militaire. Soda oyo babomi président na ndako na ye bawelelaki nini. Ti lelo ata justice moko esalamate. Procès moko ya maluba. Procès moko ya koyeba déjà ke bawelelaki eloko boye ezalaki te. Mwana na ye biologique Joseph Kabila Kabange azi pouvoir ya ko remplacer papa en tant que général major. A sali 18 ans na pété na mapeka, 18 ans na pouvoir na maboko, atikala ta mokolo moko ata chaîne moko ya télévision epa ya bino bakonzi déjà obopanza kasango que Joseph alekaki awa ou bien baleki na ye bayaya na ye ba Jeannette bandeko na ye balekaki awa po ya kotuna dossier ya papa ino cour constitutionnelle tosuki tokomi wapi nde mwana Eliezer alobaka ti lelo ezate ata na mutu moko akoyokela Laurent Désiré Kabila mawa ke bon ata boye bana baboyi kotuna na oyo aliaki na ye dans l'ensemble bandeko nyonso bazalaki badirecteur ya cabinet banani nyonso wana oyo akoleka kaka kotuna me mutu akufaka me fallait déjà toyeba akofile babombi ye nini eza te ndenge kaka akei kaka ndenge bakendaka bato nyonso esili ya Lumumba. Bon, wana yebani très bien que ezalaki incompréhension la divergence ya politique kokamba. Alors ce qui veut dire que bayokanaki bien te koloba déjà président akobandela mosala na ye wapi akosukisela wapi, premier ministre akobandela wapi akosuka wapi. Ezalaki nani ebandela ya politique na kati ya mboka. Premier ministre akanisaki déjà nde chef ya président, et président na ye akanisaki déjà nde chef monene ya premier ministre. Bango nyonso nde wana epesaki mwa incompréhension que déjà ba militaire ya biso na biso moko na autorisation ya justice ya biso encore. Il fallait toyeba na époque wana nana azalaki ministre ya justice, nana azalaki ministre ya intérieur, nana jugeaki cour constitutionnelle, cour haute cour jugeaki premier ministre na condamnation, signature nana asalaki yango, babomelaki ye wapi, bakunda ye wapi. Bango nyonso mibale na mutu akolandela azate bato nyonso bazowelela minu kaka oyo etikalaki na Bruxelles nde bazowelela ye ya te ekomi nde esika yonso na bato nyonso. Mais koyeba motif nde bato baza nango besoin ya kona te. Bazowelaka ba reste ba relique na ye. Mwana mwasi wana kaka aza na poto baloba deja ke mwana mwasi moko ya ba Belge aza na ligne ya Lumumba. Kaka wana nde tozowelaka biso nyonso mwana mwasi wana aya na ligne wana nde tokotambula nango Congo mobimba avion tokomi deja watokiti kaka ligne. Eloko mosusu totikala kaka na likambo etali musée slogan moko muza bandai koloba mingi ne jamais trahir le Congo. Koteka mboka na yo te. Komona lolenge Congo ekomi lelo lolenge ya politique na biso ezo salema okoki ko situer yango wapi?
Nandenge to moni muza bundanaka pour Congolais zo intégrité, Congolais azala na respect, Congolais kende azala muto ya koluka luka te po ete nyonso eza na kati ya Congo, tozana ba minéraux ba matières premières nyonso eko développer mboka na biso ezali awa betaka loboko na mesa pona koloba ne jamais trahir le Congo. Mais na lolenge ozomona mboka ezokende to trahir yango te. Maman, omoni soko zampaka bana na kati ya mboka bazana problème babengi papa yaka koko yaka tala biso likambo yo ko ya na injustice te yaka na bumpaka na mayele ya mpaka po bana bavanda na kimia. Laurent Désiré Kabila azaki mwana mukete azalaki plus de 50 ans d'âge. Alors pour loba na ko sale les a différents. Ta mwana mboka akoti na basoda mixte. Ba Rwandais na 4, ba Ougandais na 4, ba Burundais na 4, ba Angolais na 4, yeke. Yé a précédé Koloba à ne pas trahir le Congo. Mais à Bossani le loba lobby, Mbalel Bosso, chef d'état-major ya Bapinga ya Congo, James Kabare, Rwandais de 100% de père et de mère. Ministre des Affaires étrangères, Rwandais. Le ministère Nyos Achiba Moussous, Rwandais. C'est là maloba loba qui à ne pas trahir naoya sali et kokani ou bien eza différentes. Je crois déjà na 4 tango achi Rwandais chef d'état-major général ya Congo Mobimba. Azanga ki basoda ya biso ya mapinga na biso ya kotia chef d'état-major ou bien baboya ki bango moko ke no biso to boy tia motu mosusu. Ma fait politique ya bisno barba na Congo. Bozanga ki o ya mayele ko tie ministre des Affaires étrangères faut ko tie mopaya. Est-ce que baloba wana bino bopanza ka sango na bato botuna ka bato mosusu oyeba déjà qu'est-ce que wana zaki trahison wana ou bien ezalaki ka erreur parce que ils a président. Merci beaucoup Bandeko Balandi to rappeler ete to yambi pona bino mwana mboka Eli Kapen Kanimbu de lutte président ya FLNC pe ya OTAP o ezali bongo opposition transitoire. Tozoko ba na masolo ya mokolo ya lelo bientôt 2023. Tout ça déjà na sanza ya janvier 2022 mikolo ezopusana to vanda boy to komi février to komi mars kino mbula o ezali ko ezali bongo 2023 ndezali boso na biso o ezali bongo année électorale année o esengeli makonomi et salema na 2023 FLNC bozali ko se situer wapi boko participer na makonomi o ezali ko ya to pe boko zala kaka leka bovanda kaka na position na bino. Merci maman. Na kanisi mutu na moko très riche. Lelo ndenge tozolo bawa raison moko FLNC ko za leka rezali susute. Bat bazaki ko confondre ya kala. Nazalaki na poids ya makasi pourquoi? Premièrement, nazongi après 40 ans d'exil tozalaki. Après na yenga mon côté, na yena batu, bana, yamike, ba jeune garçon, jeune fille, ba papa, ba maman, ba mpaka. Bazalaki 5 ou 6 personnes te. Bazalaki 10 000 personnes te. Bazalaki 20 000 personnes te. Nyon soane sengelaki na tala wap na wachi ya bango. Na watia politique wapi mapinga na uchango wapi e pesa kitamulai poya kujiorganize kotala ndenge nini na osala tina ndena eko retrouver ya liboso esengela kinani ku récupérer valeur ya baero o bakufa poya démocratie e salama na kati ya mboka nde wana conférence wana tofungolaki
tosenga qui transition til lelo tozosenga transition yango déjà question tolobi déjà que tozana deux chances ce qui transition eye avant élection nakokamba yango parce que baponaki ngai yango nazobunda transition ekota ce qui élection eye na 2023 nakozala candidat aux élections présidentielles nakomene parti aux élections pour permettre na gagner d'élection wana pour na epesa ngai moyen ya kotia déjà transition na kati. Ce qui veut dire que nakozala na 5 ans de mandat nakozwa 2 ans nakotia yango na kati ya transition pour permettre na kati ya 2 ans nazana une année ya kotia déjà théorie et une année na pratique neni na wasala déjà pour ya engager population na misala. Troisième année na kotiango na référendum ya population pour akotala dans 2 ans na sali nini bomoni déjà pour ya malam na ya mabe. Quatrième année na organiser élection Congo mobimba sans seni nga moko. Et 5e année, nous avons proclamé les gagnants des élections dans la constitution de Katiambok. Nous avons déjà une élection en 2023. Parce que ce que va comprendre l'utilité de la transition, nous avons la victoire et l'élection de 2023. Donc, malgré victoire, il y a l'élection aux Zoloba, mais il faut toujours transition et Kokisamba. Transition des alliés point de vue. Les a inévitables. Inévitable, maman. Pour la ligne, la quête c'est non vérité. Au moment lelo, tos alliés na Office national pour l'identification des peuples. Na kanisi bosali un pas en arrière en 2015, si je ne me trompe pas. Entre 2015 et 2014, Zalaki, l'article 3, point 8, na parlement. Balingaki ko banlana na recensement populationnel. Mais batu bakufa, incompréhension na Kinshasa, Zalaki mal entendu. Batu bakufa. Même comme ça, ONIP est continué. Ce qui veut dire que ceux qui ont bandé les autres en 2022, ceux qui ont un recensement populationnel, c'est déjà à partir du mois de mai à juin 2022. Dans la grandeur et à pays, ce qui veut dire que ce n'est pas une chose d'une année. Donc, il y a 2 ans, ou 24 mois wana tokoma tina ba 2024 wana uniquement que recensement après tokozela ko kabula biso ba carte d'identité wana tokomi déjà na ba 2025 tokotisi ko déjà seni na ya ko banda 2026 ti 2028 à celui-ci déjà pour enrôler bisognon à pesi biso ba carte d'enrôlement des votes. Ce qui veut dire 2030 to une élection. Ce que déjà on a des institutions nini sur transition exacte. Yango to lobi déjà que to banda transition parce que la transition qu'on est ko pesi biso dialogue ko pesi biso réconciliation nationale. À partir de la mikolo que vous allez mouiller, tu vas la transition il y a moins une année ou bien 2 ans, tu vas biloko nyonso. Tu tambisiko mboka très bien. Mais à autant que tu as le pouvoir, sans que tu aies la vie des populations, maman, même 100 ans, et qu'on l'ait encore plus que tu as qui n'a pas belge. Donc pourquoi ces changements soudains, Bondimi Balamoko, pour participer à l'élection? Est-ce que les alliés le lingue bozomo na mboka ezotambola ou bien bofandi bomoni souffrance ya peuple bolobité bisomo photo kota na masolo to simba makambo na maboko? Bon, il y a le bosso to ça na des caractères autres que loba. Ce que botali déjà na plan politique. FLNC atikali na bako les 2 partis politiques qui ont présenté
bilan ya vie des peuples congolais. Surtout bakisi ndeko na biso MNC Lumumba ou bien Kalonji Albert to komi 3. Tozana responsabilité ya makasi po ya vie ya bino bana Congo. Mais bango nyonso bandeko nyonso tozalaki na bango basilisi kokende na tikalinga moko na parti ya kala na vieillesse ya kala na historien ya kala na tikalinga moko soki na chi blague na se na kuriske kosala erreur asalaki ya nanga ikizenga aye kokota makambo ya bana abongisi malette oyo nani livre d'or akenda nango pona nini danse ya bana mike elekaki banzembo bapantalo ya bakolo epasuka. Alors ngai nake kozongela erreur wana te ngai naza mokolo il faut na présenter maintenant victoire ya bino bana Congo jour na kokende esika bandeko bakei babetelanga maboke otiki bana na malamu. Est-ce que dans le bureau actuel il y a Seni, tout le monde qui est vraiment kondongwana et pas il y a ba confession religieuse pour na ko bimisa moto ou ya ko kamba Seni. Na ngambo ba parti politique peut continuer ba délégué ça qui vraiment iki finalement biso nyonso tolanda ki to moyo lengeni ne salemi Seni ba membre na yango nyonso ba ko qui est constitué bureau mobimba. Est-ce que na ndenge makambo esalemi nyonso mpona kobimisa bongo baanimateur ya sika ya commission électorale nationale indépendante FNNT bozali d'accord na bureau actuel ya Seni? Bon, biso premièrement selon système na biso politique toza nango ya ini union des états indépendants biso Seni ezalaka nécessaire te biso Seni bon tokoki kozwa yango en valeur que ezali institution d'appui pour appuyer les élections biso tozana te parce que biso Seni ezali zone transitoire toke kutia ngo lelo élection esili lobi to futi bango bakenda na bandako. Par exemple biso chaque village ezana Seni nango chaque commune ezana Seni nango po ya ko témoigner vote ko salama bat nyonso bavandi pembeni bazotala kitungwa na election ndenge ezosala bande Seni mitozana Seni ya bureau ya permanence boye ya mibale ezali Seni moko ya sikate monsieur Kadima azamoto ya Seni ya kala kuna na Seni bat nyonso balobi bake kuna nde wana bazalaki encore na Ngoy Mulunda nde bazalaki encore na Be Malman nde bauti kozala encore na Cornel Nanga za sikate. Et après, ezali crime, Seni evanda kate permanente, ezala déjà comme bureau permanent de l'État, non. Mikolo eleki na sanza 2021 to mona kibiso nyonso tozo déplorer yango mikolo na mikolo pasi na motema moya ko sala eloko ezate bitumba o ezo salima na partie est ekolo Congo. Mbula na mbula mikolo na mikolo bana ya Congo bazali kokoba kotangisa makila na bango pona eloko babengi kita ekolo na bango moko likabo nzamba pesa pambola mabele mais bana ya Congo bazo continuer ko perdre ba vie likolo ya ba richesse ya sous-sol na bango mokonzi ya mboka atalaki alobi ete tout décréter état de siège oyo ezalaka toujours prorogation salemaka 15 jours après mikolo ezokoba na kokende soki okoki kodresser bilan ya état de siège ekozala lolenge boni. Merci maman. Nakanisi déjà que souffrance o bitumba eza kuna na lese eza kokabla na deux ya liboso eutaki po ya suite ya bambula ya deuxième république asalaki nde kuna bato sanganaki keno eleki ya mibale ezalaki erreur touti kolobawa ya président akambaki afdel alobi à ne pas trahir mais à trahir ye moko qu'on nomme déjà ba chef d'état-major na ba institution qu'on nomme ba généraux étrangers na kati ya mapinga na biso nde memi guerre wana inachevée. Alors ce qui veut dire que à travers il y a 3e ou 4e république toujours la 4e république
esengeli mutu ya mayele oyo aza na connaissance politique de défense et sécurité d'État na oyo ayebi kotia déjà mboka na ba relation extérieure. Alors wana nde tozowela pour 4e république ezwa à lire ya kotia bana Congo na kimia. Sinon état de siège na l'est, oui c'est mieux mais il n'y aura rien de spécial. Parce que ça lok moko bakotang sangaite, ça lok moko ngai na ke kokot lango classe lelo pona e siège c'est la kandeni l'état de siège. Nanga moko na za ko tinde état de siège. Na ndenge lobi bongo motuna wana eye mbala mo to salaka émission bato ba bengaka penza mingi wana za motuna ya ba téléspectateurs balobaka excusez tokola tso kazaka na ya kala ya général balobi général Eli Kapenz Kanyimbu de lutte aza penza moto ya mapinga ya lelote na côté la parcours na ye oyo asala nekolo Angola pourquoi pas a ko sala ngo awa nekolo Congo est-ce que azozela ituri yango ekoma na mboka ya bapaya polo bilobi abimanga ye onde na telemi na kopesa solution pour ete bitumba wana sila oza en tant que sage en tant que doyen na makambo etali mapinga contribution na yo omonite que ezali nécessaire pe pour na ngambo wana ba population ko kapozwa kimia. Merci maman, na kanisi déjà que mutu wana ezali partout na yoka déjà ba vidéo mususu ba na l'est kuna bazolela na kombo nanga po ya libération ya chia kimia na moni na poto basali ya nzambe tata nzambe bazoleka na ba télévision koloba po nangai na chia kimia. Oui mama omoni soki oza kovanda na village mais bosangani koloba déjà que lobi bake kotumba zamba wana potozo wa banyama mais kobeta tolo te soki oza mokonzi te ke pasi nga aza mpaka fo kozela nani mokonzi azwa position ndeni bokotumba zamba wana mais soki opesi conseil olobi mokonzi zamba wana omoni ndenge banyama bakimaka soko osali programme wana bakokima akoyokela yo parce que abengaki yo kovanda na ye mais soki abengi te ke yaka lelo totala déjà nde totumba soko ye kopesa déjà conseil mosusu soki ebebi etali yo bazwi kombo ya ndoki bapesi. Donc na ndenge na comprendre ozozela ba proposer yo nde po mingi bazolo bango mituna ezozonga kaka balobi soki totali lelo Angola ezwa kimia oza parmi bato basala ke lelo bana Angola ba lelo soki en franche vérité bana mboka Angola bazali honnête bakoki ko expliquer depuis indépendance ya Angola pendant 28 ans de guerre. Lelo bokotuna bana nyonsi ya Guinée Bissau, ya Mozambique, bana ya Zimbabwe, bana ya nini ya Afrique du Sud, ya Namibie, bango nyonso kona soki babosani force na biso ezaka Afrique. Lelo monde entier, Nations Unies, soki babosani nga, babosani parti ezali kaka injustice du monde. Mais sinon, balobi lelo, vos démocratie telle azali père de la démocratie, tel Asie ango wata wani azali ministre intérieur na Zaïre. Démocratie outi na bitu ya 80 jours na 6 jours. Na Kolwezi na kati ya Shaba. Wana ye azali ministre, autre flana azali tel. Maman forte zanango. Yango mo déjà tolobi que non. Force ingai na salsa gabaninga mikolo nyos bambula nyos mais baza reconnaissante ya mbala nga moko na chia nani libaya soko pa na Congo baza na besoin nanga pour na libérer
bati ngai na pona bapona ngai na ngai déjà na yana oyo na mayele na ngai na force na ngai na mekana ko tia calme soki ko simba parce que aider baninga lelo na aider lobi na aider par exemple maman monaki awa to salaki conférence tozi statut VIP mais au monde déjà ba mususu babimi o ngai na tia ki VIP wana o ngai boye o lelo bo passation pacifique le pouvoir et outil wa mais ba bossene origine que moi na mboka pendeli kayimba kotla kiti na prison nde wana yambalo na lingite ko selsa motu te ya lingina bino ba peuple bo selsa ngai après botalanga nani nazana ici na tokomi ko kende malembe pona ko suivre émission na biso Boula ya Sikatokoti 2022, Mukonzi Amboka Zwa Bokonzi, depuis l'élection et Salema, qui nous tokomi mokolo ya lelo, soki ko dresser bilan ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi kozalo lengeni. Te tokeki kotia mai na Kalebas, biso to présenter Masanga. Te. To yebi Masanga za mai. Mais différence ce qui boti déjà ba produit monsieur soye ko langue sabate komi Masanga ma etikali mai Mukonzi ya mboka ye moko yebi très bien que bilan ezali mabe so ngai na betle maboko na lingi yete azwaki 2 ans et kendaki na mai pamba pour y incompréhension entre ye na camarade na nde basalaki alliance na côté FCC na cash yango bapanzanaki bakabwane maintenant une année oya bakisi oyeleki 2021 asali na neloko nani te yango ali asalaki déjà oyo babengi union sacrée achia na pratique te ya kobimisaki union sacrée abimisi eloko moko oyo ya peuple nanete. Toute l'année 2022, année ya préparation élection yo, ndenge comme manyo smisap na élection, na enrôlement, na recensement ya population, na finance, na assistance sociale. Après l'élection na 2023, toute l'année soki za baosonga kotinda baangelo masusu po ya kobakisa oyo bazalaki bayaki avant peut-être cette chance. Tokomi na suka ya émission mokolo ya lelo liloba po tokabwana mokolo ya lelo po liloba ya suka ezala kaka mokolo to kufaka liloba po na kokabwana mokolo ya lelo. Merci maman, merci balandi nyonso balandi émission ya maman ezala émission moko ya kitoko. Émission moko ba maman ba beta kama maboko na kanisi déjà que peuple congolais bouti na souffrance musika Mukonzi Amboka reconnaîtra ki yango na visite ya première visite la première étape na Kasai avant comme déjà na ba étape mosusu reconnaîtra ki Mboka kufa kala biso toye kaka poto bakisa iskaliwa mosusu ezali. Mais bisoto lobi boye soki okuti muto kufite azana na hôpital bosala effort nyonso bozwa bemisisa nyonso ya banzete nyonso bosangana na ba docteur po mutu wana abika soki abiki bozi chance alors yango wana tolobi mboke kufa kala to récupérer yango na 2022 la transition ya mwa mboka pendeli kanim de 2023 totia social ya population. Merci mingi papa na mama. Merci Bandeko Balandi tokomi na suka émission mokolo ya lelo topesi merci mingi na mwana mboka Elika Pente Kanimbu de lutte président ya Front de Libération Nationale du Congo pe opposition transitoire au TAP en sigle oyo andima kiko yamba biso mokolo ya lelo awa na résidence na joli site pour na kosala premier numéro ya émission Bongwana 2022. Un grand merci na bino baye bonso Bolandi biso na baetando na bino
bino, merci na mwana mboka Pitié Kapenz oyo azanga kate ko benga biso ko komela biso tango nyonso. Merci na balandi nyonso ya FLNC, merci mingi na bino balandi ya Canal King Télévision. Un grand merci na équipe technique Tomoni Bongo Frédéric Takidi l'homme ya double casquette. Un grand merci Patine Tsumbu Yves Loala, merci na bino nyonso Maika Mwaka bandeko balandi émission oyo bolanda yango na YouTube ya Canal King Télévision pe bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30. Botikala toujours branché na Canal King Télévision, télé vérité.